Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota mbote balandi chaîne na biso nde touti kotanga na annonce wana veni bon tobeta masolo lupanga mobima 250 mètres carrés ndasomba ida na ngambo asombaki etika isiko ngambo oyo parking isika ochape mituka ezali bomoni na entrée wana espace eza monene ata 4 mètres mo eza wana avant koma na bandako isika wana ocha mutuka calmement bat bazali boso wana moni yango wana donc espace ezali tobimi donc espace ezali pona mutuka wana tobimi na biso tolinga siko tobima po tozwa direction monene tobimi aveni tozwa direction monene ya Bompete la police comme ça pour tobima bamo na Prince tobima soit na sapo makelele o basala marada masika soit tobimela na centre nganda o ya hôpital et puis tobimi na station ML donc ils ont des entrées au côté là à partir à Bandal na po makelele nzela basala Prince asika côté wana bon on peut Prince en air to robima soit aux yeux gauche au bimeli centre nganda au bimi station ML donc voilà un peu description le pan ndenge ezali à Scotolaxi avenue ezobimisa biso titobima na route semi principale ya monene et puis to tambola moins 2 ou 3 minutes pour tobima na macadam au basali sika donc le pango yango 10 mètres sur 25 na 5 portes à balocataire bandaka balocataire wana ekotsa mbongo ebele po bandaka ba 2 chambres bafuta yango $150 donc nde bandaka ba 2 chambres ya misatu so calculer 150 et puis ça déjà $450. Une chambre salon, c'est $100, $550. Et puis studio, c'est $50. Donc, c'est ce qui fait aux autres danger déjà dans les $600. Ouais, donc dans les $600 déjà. Ils ont déjà revenu Moro bien en termes commerciaux. Donc, voilà un peu. Ah, toi, on dit là, ils vont péter. Ils ont le quoi route semi-principale. Donc, ils ont le quoi on a le barrage principal. Ils ont un projet à Chile Gelou. Projet à Chile Gelou. L'incoloba projet au Fachi Tshisekedi. Azo sala ya rotonga banzela. Yango tuba bengango Chile Gelou. Yango wana donc ils ont un projet. Bon, on a air to la Prince entraînant déjà. Babane de copier sa image à Prince et puis place to PC quand on a Sekuna bandaki déjà arrangement pona nzela donc voilà un peu awa tona bompete to tambolaka mamo qui to doubler maman to bima Prince donc nakolo ba plus au plus 5 minutes aux a na macadam donc tio salara ba 7 8 10 minutes aux a na bandal donc na po makelele soit aux a au bima déjà station ML donc voilà toujours avancer chaud ah to comme da pembeni ya poto bima Prince donc ba o ba habiter donc bakenda ka tu ba o ba ta vidéo na retard na bandeli ato na commune ya Kitambo précisément Kitambo na Jamaïque quartier Nganda donc centre Nganda tout ça quartier Nganda yango yo quartier Nganda yango yo donc ba o ba ébité ba découvrir le pango est à 10 mètres sur 25 morcellement et à 20 mètres batika tout est d'andam ou etika les 10 mètres sur 25 na 5 portes à locataire ba 2 chambres ils mis ça tout chambre salon moko et puis na studio moko donc a to tout madame Prince maradam yango to bimi bon moi ande ba mi tout que les cas ba monter sur les cas donc à partir de Prince au Tikoko Tarana il a 5 minutes 4 à 5 minutes il y a selon démarche à moto na moto donc sur du gauche boye au matin à gauche
mutuka la police mo eza na moyen to filmer zate boyebi kaka toza na Congo tobanga mpe makambo donc so ozwi droite tozozonga nde nzela droite yango nzela droite yango oyo ezomema biso na pont Makelele. Donc pont Makelele nalobi lupango eza $70,000 à discuter, revenu mensuel $600, dimension eza 10 mètres sur 25, commune ya Kitambo Jamaïque, quartier Nganda. Na onyo etikali tozotala ndenge tozo évoluer tokoma na pont Makelele te siat moro eza wana basoda bazala wana ko filmer peut-être et ça moins bien donc tokata quelque part mais quand même bozui idée ya makambo nyonso ndenge ezali ba document nyonso eza complet. Donc so ngo somba lupango moni déjà voisin da somba qui a clôturé a tué mur à ça ba makambo na ye donc faut ba document eza bien. Merci beaucoup na ba o ba Rolanda vidéo. Bye bye.